Kalisus Mamba, danger, le seul bota, BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site munene. BTV3. Babi, landa mambo bien na kata BTV3, on se retrouver. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Nabi qui boza et belé devant Baïtando Iki Nabino bozola Nabiso na 3W BTV3 télévision chaîne moko emisana ko lakisa bino nyonso bo sepelara a na BTV3 to misana ko lakisa bino masano to misana ko lakisa bino musique to misana ko lakisa bino théâtre mais lelo nga je suis pour na se décider ki ko kita na commune ya Kisensu na kuta na koko songa nzila oboko découvrir lelo yé vraiment à expliquer biso histoire ya Fumukimbangu et puis bango baza 4e génération oyo papa Simon Kimbangu alobaki bakoya ko libérer Congo mais toyebiti bako libérer Congo na makambu nini parce que na Congo awa tozana ba chantier ebele boyebi na régime passé toki na 5 chantiers mais lelo oyo c'est comme si makambo aussi mara bien ti toyebiti papa Songanzila a expliquer biso bien mais avant na pesa papa Songanzila maloba na pesi mbote na mon boss na François na monier Pierre Elvis et Bronzac l'homme du moment balobi les bâtons de Moïse sera beti miracle salami mais Nicolo yo je suis pour ami na posa na yo boss Pierre Elvis et Bronzac va me tenir à trop et puis président Gilles Makofo va me tenir à trop na pesi mbote sous na Rebecca Solomon depuis la France merci pour la chemise hein na chemise Rebecca Solomon chemise yango parmi bilo tindaki yango na lati Rebecca Solomon et puis na pesi mbote sous na Trésor Gambol na Allemagne voilà sans plus tarder na pesa papa Songanzila mbote bonjour mbote papa journaliste bonne santé quand santé za ngo calme papa voilà ba internet voilà na biso bokamu je suis pour ndeni ya mbilelo mutuna ba chenete belé be koti to éviter pas koko Songanzila ozanani ngai nazali koko Songanzila nzamba ba koko nazali koko ya Congo ya EDC mobimba nazali sa frontière nazali koko indépendant to yego bla makama Fumukimbangu ya maki pavita to yego libere mboka oyo na maboko ya Satana to kasa mo Satana nini nakata mboka oyo Bosanti bino moko bayeko libérer mboka na maboko ya Satana mais to bandana na lisolo ya papa Simon Kimbangu to kota na makamyo so chulo bana parce que bato ba pesa biso chance na biso bana posa découvrir blo mon émission o mais bisa biso nani papa Simon Kimbangu azalaki nani pona yo et puis pona Congo pona mboka na biso o moi histoire moki ya papa Simon Kimbangu ba comprendre vraiment que yo za 4e génération na bon merci ni papa journaliste na ni pesa na loba to go ba Fumukimbangu azali prophète ya Congo na Afrika mobimba musala Fumukimbangu asana kata mboko niso ba yinde to ba ka mbote yango ba bino ba tata de pesa ni komuna ba mama nene bilenge ba ko tombola ngai Kimbangu pona tambola Congo mobimba yango nso ko zungula la tele to yende pona ko tombola koma papa Fumukimbangu drapeau na yeye se mataki to zo la kaka Total Sabino Fumukimbangu asala kani na mboko da base na mboko la kaye nazana jina Fumukimbangu zali awa total sa da komele sobe zali komele zonga sima ko kindele bosote ile je base na Fumukimbangu lelo to kama mona pasi ko nyokoma oga wali koko ba yinde anyokoma 30 ans de prison ba total na prison la base asala nini azama sa mukita libata de mamu tupe lelo ba komele de base na Kimbangu tele je souffrir mais koko Songanzila na kati yote selon biso batumindu biso awa na Congo toza dans la communauté moko laïque c'est-à-dire ba région zebele ba mona vraiment papa Simon Kimbangu neti aza opposant ya Jésus-Christ c'est-à-dire ba ki noto nzimela ba ndiye so ya munelete to nzimela ya mwindu ye oyo eza papa Simon Kimbangu to ebite amikomisa ka nzambe to azandeni papa Simon Kimbangu azali ya biso ba yinde Jésus azali étranger Jésus azali étranger azali utana Israël yakande na shakos ekeko na Yesu mwana Maria ekeko bayokosa biso kasi Jésus va Congolais te vrai Congolais original azali Fumukimbangu oyo abundela mboka oyo Simon Kimbangu il faut to samela Simon Kimbangu Fumukimbangu azali prophète kasi nzana pour mutolendo azali oyo tina Fumukimbangu biso sambela kantana pour mutolendo to sambela kana Fumukimbangu makipavita na ba setre
Ce que c'est le ancêtre moi windo okozwa ozo na posa. Ce que c'est le ancêtre ba mindele okozwa le côté. Ya moni connaître une souffrance. Ce que héritage n'est pas Simon Kimbangu atiki la bino oh lelo sobobi beaucoup na lutte pour défendre pour une cause pour un but yango ezanini au pas Simon Katini. Papa Simon Kimbangu atiki la biso na bele. Simon Kimbangu atiki la biso na bele biso de Gosenga. Bokozamona na bele, bokozamona na bibliothèque. Bible zali mukana moko elo kaisa ba matembele na babilanga ezo bomoranta bana ba ngulu ya mo le ko mo ko ya ba masoka bende bloke bele kwa ni Bible zali mukana moko ya eza mukana biso de kenana na zali mukana ya pamba na kotali sa yeba ti Bible kotaka ti lelo to ko na mbula boni elo ko mo zo souffrir date ni kotaka Bible kotaka na 1983 yesu de beti machine ko 135 ans elo ko mo zo souffrir ka souffrir ya moto ko senga mara konzandoka bande ganya kotala le makana par ceux qui peut Bible wana ti mais mboka na biso za bien te Bible wango nzamu pia église na biso ndesala mboka na biso et qui n'est bien Bible wango mo fona mboka bato bazamo na problème la Bible za l'église catholique ezali missioni amedi sali ba pasteur de nzama na ba faux prophète kasi bandima bo sufi ba konda ga luketo ya moto ko benga na Bible ke ni ya na filu ezo na peka na filu c'est bien na Bible na bino biso totaka na Bible teka situation na Congo ezali ba Bible na pe na yele na Congo wana Bible na côté na bino wana ezali ba benga na Congo atata nzambe ezali trendi ezali ndio to benga na Congo na Congo sope muto ati apeli boso abi tutanga na makongo na biso na mukande ya bwe beza ezalaka pour les bachinois bango basambela comme na de chinois na batana bazana mukande na bango ba musulman bazana mukande na bango biso ya komezo sapo na kongo na biso bo ba mindele bazape na makambo na bango ndio na Bible oyo ezali Bible moko soki lezo okolo somelo zolo babona na micro tosobelela na peuple congolais ya EDC mobimba pena mikila poto Bible za mkanimo foto bwaka yango tokosenga na leta congolais bakangana d'église comme roma yebo tale le bandi bazo konda bazo mwenga bamana deja mungu pour na pata ressemble à Yesu mais kobona ba chaînette boye ba chapeau ba nini elesa ki bonganga te ezali bilamba bakoko na so balataka nana litali na bakoko so mandila na lataka bilamba pe palisa te mboya bakoko vina kata na bona so bayembo. Voilà, tout est dans les bains maintenant. Il y a sujet Nabiso au plein interview Lukilayo. Pour l'oubli que vous avez 4e génération, il y a Fumusimo Kimbangu. Beaucoup libérer Congo n'a pas point ni. Et là au niveau monique ils ont marché ma bien à Congo au bino boye pour libérer Congo. Bon là autour le babé papa je veux ça merci mingi. Nous le président sur Maloba. Congo na biso ezali Congo ezali modi. Banda catholique côté na mboko tilelo tozoka solution te. Muta blokando ko ezali catholique soki okuta nazana de preuve ezali awa ono kotalisa bino bo babanani balokando ko ezali catholique yango tokosenga na papa Musengo tule bakabenzo bosangana bofundela mitema ile ba vérité pe na Congo soki la vérité te bokozwa fimba kekele za roya to balobi ko mboka ona nini akanyango na bamisala na beba barosu ba bekuzu na bilembo na bango batia somo d'église la pancarte de la création de l'Emmanuel. Nous allons représenter Yesu pour abadir. Aucun ne la signe à mort, aucun hôpital quoi, aucun cimetière quoi, aucun pharmacie quoi, aucune église quoi. Baka mtafuta papa je ne sais pas quoi, batini mandoko bani. Na kufi. Kasi là c'est madame je l'aime son correct. Voilà, restez branchés tout na koko à expliquer sur maman so menamoni asimaki mo mikanda wana. N'habite déjà faut mikanda déjà wana pour mikanda ezali toza pena papa je laisse mususu azola ki sabiso ki non bato yo baboma Congo abandi déjà na catholique abi catholique croit wa mina biso iza liwa a prouver biso de quoi est-ce que croit iza liwa mikanda eza wana mais à part catholique poni susu oyo boyo libérer Congo bon ninga za wana to ba papa je laisse mama Congo aza mwasi kitoko ba américain ba français ba chinois bende ba kibe balinga babala ye kasabo ya pe bater étranger kasi mama Congo ti yele na zumu bala malonda te moko za mbala malonda ko bongsa mwa Congo sumu bana to bongi kasi na minute azani bala makango o ba kosa kosa ye oh Rebecca solo matindelinga message moi leto abina comprendre te mama Congo za mwasi il faut na mibali mama Congo sana bana mususu la to za bana mama Congo
ce que Mibalo yé dans azuti Mibalo ma baby c'est Mibali bana te bana na tanga kasabo tulelo nana zo Mibala kitoko te kwa kipe biso bana na katandako kasi mukolo mama kongo zo Mibala malamu magazi kongo ko sepela ko pina ko mela pe na d'église ko kufa nyonso po eza ba les gablo eza d'église te bali mo la chercher premier ba bi la muka mona kongo la muka ngoma se koki mais bino bato akala bondo biso ke non na ba série na biso tant au beau tamaki moko zaki bien ton otam na mituka ton ndeko lia bien c'est que bato baleka na Congo oyo basala pe Congo bolamu bazali yo lobi banda kala Congo no azwa mubale malamu te oyo ko soutenir Congo ndeni so de le bonne mwana beaucoup ça biso par rapport à histoire obite la biso te biso si que na histoire ya sika et c'est mudimanga laga ke 4e génération ekoya ekobimisa vérité kasi bato balema ki vérité zaki bampaka na biso po tozali bakoko na bangunza bangunza mingi baza na kati ya vile kisasa baza baescro baza bangunza solo te so baza bangunza solo mbele basi bapesaki mbele so bapesaki vision na bakonza mboka tala molimo lobi poto otamisa Congo boye kasi baza bangunza moko bazulaka mbongo ya population mpona kosala bango bampeva lokuta c'est que yo poza ngunza ngana zali koko soma nzela nzamba bakoko na lakisaka nzela ya Mfumukimbangu nzela ya ndenge ya prophétie to histoire kana zo betela biso na lakisaka pe prophétie ndenge Mfumukimbangu alakaka biso pe toye na kati ya mabele so bayindo tana problème aye pa koko songa nzila expliquer que problème ne uti boye ngai soko ezana mwana zana kindoki ezana bamfutuma na longa pe kindoki peut-être ça rappelle muto abela malade ne uti quelque part expo koko na bine uti boye muto abu so za soki muto abela malade ngana moni esengeli to sala banzete na za pe na ba docteur ninga bazana sima oyo basalaka mosanga bazali tangi kombo ya bangunza wana na bitu bangunza wana bamisa masasi na libumu basanisaka bato misu bakota kuna libulu ona okeloko minimum mabe est-ce que koko songanzila yipe biloko wana za pane ndenge za wana baza bangunza te wana baza bamagicien po ngunza jamais abisa mtobloka na libumu te mutasalaka miracle na zaki Mfumukimbangu sieli kasi mingi amba sasaka malade abisa bora libumu te bato abisa bato abisa bora na libumu zalinde bapasteur bayoza biloko na bambetenga balukunda bamone mbokozi busa biloko lokuta kasi Mfumukimbangu nde mutasalaka mosala solo na kata mabele tango lobi pasteur ni déjà mona bon baza ebele kuto batela bafe prophète batona na kata mboko yo moko so tanga ta kombo te pisa ta signe mombo ya pasteur mombo emsto comprendre que bongo basomika futi so banani ola rivaka toba totanga kombo te oyo tangi kombo lokwa do tangi basomika futi ba oyo wali président ya ima ya renaissance soki nani Pascal Mkuna bango soto wana baza l'homme du retour à la parole bango wana nde baza bango nde baboni pe mboka lisusu bango po bazosalela nzambe te bazosalela nde bamagie mpona kodomine population balala baponi mpo baza mabonza basala mapangu batonga bandako etaje basala bavoiture kasi nyonso totali lelo na mama lelo bandimba tikali bapauvre bandimba zande bapauvre makasi na kati ya Congo yango tokosengela bapeuple congolais na kopesa mo version moko na bible elobi nini toboma bapaster ngoma se koki ya combien vile ni la Bible nga tanga ekomami bongo te sonika futa te yanga ekomami bongo te soki tosalisa bino te yanga ekomami bongo te soki biso Bible ni ekomi toboma bapasteur vers na verset tokoloba de luka ancien bible ate alingala ata français napesi bino version yebi te bima pasteur ezali Deutéronome chapitre 13 à 7 à 10 tanga yango yo peuple congolais tanga yango sosola mutu lokoso na makambo ya yesu na kati ya ndako bible elobi kobomba te ozomama te bete mabanga yango mondeko dia kobomaka bapaster na bafe prophète oyo bazombele bato na mboka oyo po bible elobi toboma bango ngai te botala yango na Deutéronome chapitre 13 à 7 à 10 epekisami kosambela bantama bapaya yango biso bakoki kosonga nzela toye kozongisa bonzambe na biso ya Mfumukimbangu ya mama Kipavita tosambela nde nzamba bankulu yango nde tokosala mpo Kongo ebonga sa banzamba bankulu sa nzamba mpungutulendo Kongo ekobonga te tango yo lobi ke pasteur Sonika Futa Pascal évêque Mukuna ovandaki yo moko lomoni bango ke non baza vraiment bon to oloba nokaka par rapport pour moni bakoma na mbongo baliaka selon yo baliaka bamuka mabonza to vraiment nzambe na yo wana alakisaki ke bango bo tokoloba de papa journaliste za merci mingi naza na discours ya roi Paul II ya 1883 ndenge atinaka na missionnaire catholique abibokee na mboka na RDC basambelaka nzambe mpungutulendo kasi bokosa bango yesu akoya weta mokolo moko te ndinzama na kombo ya yesu lelo nzama na kombo ya yesu ezali kombo ya commerce ata lelo journaliste ngozana
Ce qui va retenir sur la pembe de Koulouz. Aujourd'hui, kaka waza pemena au la secrétaire. Minda kaka balamo konzami. Siko par rapport à Congo Nabiso, parce que tu fais aussi partie de notre pays, Bandana Kasavubu, Lumumba, Kabila, Bango Nyonso Nibaleki, na premier ministre Kalawana, Olobi, Bango Nyonso, Congo na tikali kozwa mutu malamu ti. Or biso toyebi ki na kati bato na nyonso bato pe mususu ya malamu ezali. Est-ce que oko prouver biso de quoi est-ce que ozolo makambo solo? Bon, to le ba papa je ne sais pas si masu na loba. Comment na biso banda kaza de Jésus to kota na biso. Ah, zela mukande sali. Comment na biso ezo ba lekina Congo e banda Kasavubu. Ki lelo to monika ka négatif et comment na lelo ça Congo va souffrir. Kasi tokole babe roi d'hiver azako ya oyo akokamba Congo roi d'hiver azako ya esebukimanga lakaki roi d'hiver azako ya oyo akokamba Congo ezali musakola toli azana ntili Sainte Thérèse yende kimbanga tindaka ayo kolibere sopo lisusu biso bayinda azali soda wana nani musakola toli na Sainte Thérèse komi na ye roi d'hiver ye mpe azako ya azali soda ya ozanan ya azali prophète oyo nzambe aponaki mpo na biso bayindo mpo bembela mboka mpo biso bapesani mpo ya civile abangaka ya bapesani kimbanga lobaki moko ya na nzoto ya soda soda ngo azali kasi soda mpe toto ozala na ye wana ti Joseph Kabila ye azali moto ya bavision te oyo jojo bana azali prophète. Pourquoi pas prophète Odobi wana yepe ayana pas président Fachi alobaki non lokola ngai papa Simon Kimon atindaki ngai na de travailler na yo comme ça to libérer Congo. Bon to le babo c'est le talibien le kama fumu mango ezali le kama belaka. Soki mwenye ko bito to na passe. Fumu mango banda na msana 1921. Ayo le lobi to de indépendance politique. Tout de commune à 59 na 60 le monde a bloqué salama na victoire. Toujours des indépendances, on dit que l'indépendance politique, beaucoup de couta, il est un peu de koufi. Toujours l'indépendance, on est dans la sociale économie, il y a même chose de la politique de la sociale économie. Toujours ça, tout le monde ne peut pas vivre vraiment dans le Kilinae. Toujours on a des belés, toujours on a des belés, les Congo là, comme on défend l'État. On doit défendre le Congo. Ils ont fini. Na Brazza ba défendre l'État. Ah, on doit défendre l'État. Non, on va na Brazza, on va na Kaï. Comment on a Brazza défendre l'État? Tela yemo mboko la komida mboko amame zana bomengo belé kasilinga na tomo de kabana de commune ile kwa nini ya moto de termina indépendance sociale économie et ça même muta vivre malamu na kata Congo toko senga na ba konjamboka papa venir papa Gobila na papa général Kasongo la Fachi ba fait prophète ba bimé belé ya mona biso la Congo sonoise ye toka na nini ba prophète nso bazana vile kisasa toka na bamona chanik toka bamona batono toka bamona bit yo bimona tono yende ve prophète pour devant que ça congolais trop on a prophète somo mpakala on a passer somo mpakala ngome koki to resema gaga na papa Kasongo général kamwe tona ba prophète nso wana papa Kasongo mutu asambela akuni bagise ka ozoloba kamwe so bango yepeso ki ala ni message akoko somanzila akoza fimbu temps toso bande vérité pour te bomba ba prophète nso bazawa na po baso escroquer mboka soki baleki ba professeur solo mbele banga basambe ba konza mboka nyonso baso bango professeur le biboy kaso kola bato wela ka bentere na bango na banda bango basi na bango baza ba prophète pe mais banda pe pa père spirituel na bino fumu kimbangu ando pe sa prophétie banda ye akinda ata mutu monta bimani les sous le abaro prophétie mususu boye na boye à quoi est-ce que vous ressemblez à votre père bon to le babo fumu kimbangu ala kaka akaya le bi le commune ko le 4e génération baba ni balobe loti toko na pe ba to ina sa bino fumu kimbangu abota to tala likamana sima to le babo Fumukimbangu na 4e génération biso le commune to le kate biso bilenge to ko na kona Fumukimbangu ya moto ye ko tele makona Fumukimbangu to ko sana kana ba konjamboka na sape na calendrier ka boli baton ko sambela calendrier ça no ta c'est mo calendrier papa je parce que moi calendrier peut-être là on a le calendrier papa je sais asimango atanga mukoloni biso ba indo wote ni ko sambela biso ba indo bon modela yakina lokuta ko osukisa lokuta na ye c'est-à-dire ils ont horaire mo boué obiso ba muindo il faut to sambela ka ce que to zoya minile ni domo ça là c'est là mon asko calendrier ko ba ni te mokilo oyo ezali ya biso bon papa journaliste
tokoni kelika moko awa yango yo moko yango na calendrier mwana nzamba kabela bato na bato za na 4 races na 4 races biso batia biso mercredi basuna basamblaka jeudi bamizima basamblaka vendredi bato meke kwa yeso esukulaka te bango basamblaka saba so bosambeli dimanche lendi bloke mati bosambeli dimanche lendi bagere oyo bato bakufi na limete oyo bakufi na ville mpona nini eza mokolo ya biso bakoko te yango tokosenga na bakonza mboka babenga biso bazwa bwani ya calendrier bazo musamuna ndenge etambulaki ndenge ya kala botala calendrier yango wana ana mona bakomi ba msuna bakikongo awa nga na mina otanga te mais koko songanzila sunga biso nani bakomi tableau synthétique résumant la doctrine de ENF et AF n'importe sur la kisini Abaché, Est, Ouest, Nord, Sud. Le poso. Premier numéro, race, noir, jaune, rouge, blanche. Bon. Deuxième, divinité, Wamba Wampungu. Wamba Wampungu tulendo. Yena zali nzambe, osu bakoko to bengaka, zama pungu tulendo. Na bangala wabenga nza komba. Na baluba vidi mukulu. Na Kiswahili Mungu Baba. Na bakote kuna na kati kuna babenga kaya konga. Kata mundele musu bonzambe na bisa munoko wana. Atili biso El Shaddai mwana makango wana o Yesu. Atili biso libanga na talo, Shiro, Marguerite, Afosini. Yemoke kekona sana bakombe belembo. Suko toko ndima nani? Suko to landa na ranger ba noir. Landa awa. Landa awa. Peuple inspiré. Landa wanga bakomiati. Tanga. Oyo ba race. Sikoyo bana kotanga boy. Awa. Ana tanga déjà Wamba Wampungu tulendo. Sikoyo biso sikoyo ba yinde mukolo nini? Ana on a jour temps. Mercredi ouais. Bon toko basina mukolo nini? Jeudi. Pour jaune. Jeudi. Non comprend bien une autre tanga. Tolobi boy. Tokolo baboye biso tozali na calendrier oyo nzamba bakoko atikilaka bakoko na biso oyo fumungima matikaka biso bayindo esengi tosambelaka mercredi yango tokobela na bakonza mboka mercredi ezali journée sacrée ezalaka na kime ezalaka na pe bachinois basambelaka jeudi bamisima basambelaka vendredi batolo moi yesu okeko basambelaka saba dimanche ya mokolo na biso te yango so bosami dimanche lendi biloko mati lendi ba journée morte oyo bato bakufi mpona nini ezali sunya bandoki yango tokosenga na bakonza mboka bombeka nini kobenga nga kokosoma nzila natalisa mo calendrier so bayindo po totalisa mboka na kimia mboka eza na devoir na mbutu sata wana azali natalisa o foto ya yesu badibundana mutu mundu yesu akwesi mutu mundu kao batie mutu mundu maseke na mukila po tala mundela na mutu mundu te pesa la foto wana émission les dégâts éviter quoi koko songanzila a faire découvrir biso blo moko bon papa journaliste c'est à vous de juger hein, parce que moi je suis du village je crois au Seigneur Jésus-Christ mais tu aimes koko songanzila par rapport il y a religion na bango par rapport il y a ligne na bango ya pasimo kimbango ningi to mona na photo wana Yesu abeti Yesu aminele abeti Yesu ya bato mona zala papa journaliste relaxando yango wana zo bien moi siko ba sepelité babi basali bepo mundele alinga mutu mundu te dala daga munyeyo le kofa Yesu ndé abete pembe le kofa Yesu veut peser 2000 kilos et mutu veut peser 2 kilos papa journaliste veut peser 2 kilos Yesu fait papa journaliste bonif kao siko ba journaliste siko ba moyo Yesu yeye mutu mundu akufia wa bazolela Yesu abini champion ya mona ka mundele maka champion Afrique poni na domination na mikanda ya Bible wana mutu mundu azonga sima pona busoba ne moko. Ah bon? Est-ce que makumu so wana iza zuate parce que bato basambela ka Jésus mususu wana ba tondi sa ba église bino mususu zaka moi muki place moko bu zuwa wana te onde ekomi sala kibulu baboye. Te to ba bo biso ba indo balobi eloko mutamona ka musika akufa kalisu te. Kasi ya mona ka temina to ba kalisu. Ya to ba bo papa journaliste mbele azali mutu te ye tangina mbele na campus ni mezana papa journaliste mbele mbele ye bimile premier mbele bimile deuxième la mara bien
bien bale ingénieur lelo Mundele asali radio yo maki le premier ingénieur devant Mundele le deuxième Mundele fait radio comme réparateur et puis il n'a pas journaliste pour nous se bailler to comme réparateur to que yakate kasi pona bino mo négligence yango ba bien Mundele tamayaka mutu akabaka pouvoir lelo moyindo ayeba souffrance oyo ezalaki roi nzinga nkuvu ntango basango bayaka na banza Congo bakutaka roi nzinga nkuvu azokamba Angola Brazzaville RDC ntango badrogaka ye akabi pouvoir bakamati mwana ye bamena Portugal mwana wapesa comme Alphonse Premier ye mtakabava wanamona kamenyume mutanga silika adinda na fièvre na matadi na libota na ye. Voilà quoi son andila to comme comment sur émission mais c'est biso nanu par rapport ya mboka na biso neto izo kende boye na politique na biso elo nini oyo papa koko son andila ako reprocher na mboka na biso ezani lelo to le babo na kata komo na biso fumugima na pesa ki elaka ali 2021 ezali finale ya Congo nous avons préparé wana koza roba kimbangu kuzanga roba maki pavita batu batuma maki pavita lelo biso la konto toma na passe ezande basango ba batuma maki pavita yango moni date le 2 juillet ezali date ya konza bana classe ezali date ba kosa biso poto bosa na date maki pavita batumba le 2 juillet le 2 juillet 7 mois 1707 woto maki pavita bato tumba za basango yango tokele babo fumukimbangu bato banyokoleza babelge talaka bato wana mibale baposo wana ntango bayele moko ya bakongole soki loto tosufuli boye eza l'église catholique eza mpe na église kimbangosi bango mpe bale bape vérité église kimbangosi baboma vérité ya fumukimbangu bale bavérité bango mpe baza bachrétien lelo bazosa fumukimbangu asalaka église te asalaka ne kintwadi ezaloko asangisaka kongo mobimba bakimbangiste kitwadi ezali kimbangusi baza bachrétien mutu apesa kombo ya kimbangusi ezali diangenda ye mutu akenaka esine bakore na pape apesa mbongo atongi baeglise kimbangusi yango eglise kimbangusi ezanga basini na kuya likolo siko biso bakoro songa nzela biso na kintwadi ezalaka na kuya te ezalaka na elembo te ezalaka na pyramide te ezalaka na triangle te siko so koko songa nzela ba proposer au poste mon na gouvernement na biso to na mboka na biso au pour na poste ngai ba poste wana eza ba poste ba talisman biloko ya en biso to yele pona ko libérer mboka to tata ba konza mboka ko libérer mboka ngo libérer mboka kama munoko faut ko tana zona la ça a mode prochain mais de temps ça connaît la sika to sana document zola ya ngotika total sabino a mode prochain ngi to temps ça kongo sika ba konzi bani kimsate o babeli kamwe kambo ezakane preuve nango yango yo papa jeunesse sangwana tanga amuni procès nito utamsa kongo sika ngana yo na bakonta mboka nyonso banda kaka bokititi après tangi deuxième page abakomi réveil d'Afrique la muka na pengi les hommes noirs sont tous maigris fatigué en RD Congo et toute l'Afrique noire les arbres les herbes les fleurs les plantes ne respirent plus les rivières sont sèches rien ne vit en RD Congo l'Afrique noire devise l'amour du prochain respect de la loi divine travaillons ensemble pour le progrès de l'Afrique et du monde. La libération, vous l'avez déjà. Sortez dans les dénominations. Et tant que noirs, nous devons suivre le message de notre prophète pour aller au but. Retournons vers nos sauveurs Kimbangu et Mpadi pour que nous ayons la source de vie car ils ont le seul chemin de vie. Notez bien, la culture c'est l'âme d'une nation, la fondation d'un peuple. L'échec de l'Afrique noire, c'est l'échec de l'intellectuel pour avoir été inutile dans leur science occulte. Magie, mensonge, adultère, la sorcellerie, l'amulette, les vols, etc. Si nous voulons construire un Congo uni
et Afrique unie, digne aux yeux du monde, nous devons connaître notre doctrine et religion. Si nous continuons à croire à leur culture, nous serons toujours opprimés à la solde de leur ambition et en nous faire la guerre entre nous-mêmes. La parole étant les divins d'où chaque peuple, là où il se trouve, était en communication avec les divins. Deuxième page. Les réveils, dignité pour l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Moto. Pour Tobosana Bokoko Nabiso. Connaissez-vous ces deux prophètes de la race noire, Kimbangu et Mpadi? Pourquoi et pour qui sont-ils morts entre un frère et un ami? Le choix est clair. Kiaku, Kiangani. Attention, Kinshasa restera désert. Mbungulu. Bon, papa, je vais makambo tangina mukanda oyo. Ezali biso te kasi ezali nde bakoli na biso batikila biso ba message oyo. Yemo ko mondo bakomi wana. Amudi projet tozana mona kati ya mboka na biso Congo. Bakonza mboka batika kotungana baluka koko songa nzila totalisa bango amudi projet ndenge tokolingana tokotunga Congo. Yemo ko tangiti. Omoni loko bakomi. Ezamba ite. Bato bakolanda na émission ngona télévision soki wapi bango nde bakomona nyonso tuna bokepi mpona kotalisa yo ndenge nde bakomona bakufaka chaque jour niyo neutaka wapi. Temewa na préféré tosala émission mosusu pour continuer parce que si tu continuer oui mamolobi eza ebele tosali première séance to ya lisusu to continuer donc ça vraiment pour battre comprendre pour comme eza ebele mais ngaka rapport na émission lelo otika bat na moi liloba moko ya suka par rapport à l'émission lelo pour continuer le sous liloba na suka par rapport à l'émission les années bon liloba na suka ezali boye ngai koko sonzila na bosenga kaka na bayimbe nyonso bakongole so desi mobimba ti Afrique mobimba ti ba diaspora poto nasengi oyo azali na makoki basutire miso oyo basutire miso dans la mine koloba kasi vérité ezaka na mbongo te kasi lokuta ezaka na mbongo yana sengi na ba diaspora tosengi na bakongole bazali awa soki basepele miso basutire miso oyo tobimisa vérité ya mboka okozuna loba ezaka moke oyo beza moke tozala mikani na bepreuve tozala na jugement fumuki mbangu nde bakane tokoloba mo nyonso tokoyisa bino ntina nde bato tokufa na Congo la mort c'est la mort naza pe na preuve nango esali naza na mikande ebele kasi oyo ezali première émission tosali na deuxième émission koya bokomona kokosonga bi peuple congolais sosola lamuka tika kosambela bisambela bamangomba oyo ekobongisa Congo te ekoboma Congo lelo mundima koma kosufiri mundima koma kokemba kaka bato ozomona bomengo bapase na basango na bangunza na bakardinal bangunde baza na bomengo kasi oyo otali mundima Congo aza kosufiri kasi na bino bolamuka Deutéronome chapitre 13 à 7 à 10 elobi nini toboma pasteur boluka na babible na bino kuna na bandako botanga yango verset mibale ezali 1 Corinthiens 7 balobi boye na bible soki mwana mwasi achepusani tata aza ya boko senteye botala ngo na Corinthiens 7 35 à 36 po verset ya mibale ezali ya liboso natangaki ezali de Deutéronome chapitre 13 à 7 à 10 elobi nini toboma bapasteur oyo bazwa na makambo lokuta na bafaux prophète na bafaux ngunza na bakardinal toboma bango mpo ngungasa koki ngai te nalobi ezali bible yango ezali tina toboma bango kokelemawa te kolimbisa te bete na banga asuki so wana numéro nango ezali so libenge koko sonantila ezali 81 5 99 septembre 89 na bangeli lisusu siko libenge koko sonantila nasengi mpe débat na bapasteur nasengi débat na bapasteur ezala baprofete eza bapasteur eza bakardinal nde koko sonante na beti tolo nasengi débat na bapasteur nyonso ezala baprofete lokuta ezala bakardinal ya beveki nasengi bino débat napesi bino une semaine bobenga nga na numero napesi soki bokobenga nga te bokanga baeglise na bino eza baligablo eza baeglise ya lokuta ezosikoke bato yango wana napesi numero na ngai 081 5 99 72
89 oyo sokobenga nga na numero oyo akozwa ngai ere nyonso kasi papa journaliste pesa mpe oyebi numero mpo bakobenga ta so na kamera oyo obengi ngai. Voilà, nous sommes bel et bien à la fin de notre émission. Je pense que vous venez de suivre Coco Songanzila avec beaucoup d'attention. À l'obéli Makambuya, Papa Simon Kimbangu, à l'obéli Makambu, il y a Mboka Nabiso. Comment est-ce que le pasteur, selon le pasteur, le Kouta Bazali, le pasteur, le Kouta, et puis il a lancé des défis. Le pasteur, nous sommes en Zambie, solo Abenga, à ça, débat contradictoire. Naye, niveau de M. Zawana, plus de ça, 43, 89, 83, 23, ça, 56. 089 83 23 1 5 6. Appelez-nous pour prendre les rendez-vous avec Coco Songanzila, ou bien appelez-nous aussi pour nous encourager, des remarques, des suggestions. Nous sommes là. Appelez-nous pour vos dédicaces, des promotions de vos albums, des promotions de vos activités. Nous sommes là, des CD. Nous sommes là pour vous servir. Quant à moi, je tiens à remercier mon boss qui est du côté de la France, Pierre Elvis Bonzac, l'homme du moment, et puis Rebecca Solomon, la servante de l'Éternel Rita Mansion, le prophète Benvino Percel, moi na poto ya tongo ayuka kama ba peuple congolais, prophète Benvino Oyoki, Coco Songanzila outkoloba nebi kizo mutuna nzambe, unzimela Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, et puis tu prêches, tu prophétises. Tu as suivi l'émission Coco Songanzila à l'impossible nabino, ba numéro zawana, appelez-nous, mais notre rendez-vous est pris très prochainement avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Danger de ce beau BTV 3. Chaîne sur YouTube. BTV 3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi sita munene. BTV 3. Babi landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouver.